Bonjour, bonsoir, ça dépend. Oh, vraiment, Bozali Kolanda, émission Nabi sur la famille. Merci vraiment. Nabino Nyoso Obo Tiraka, attention, Nabino, merci vraiment. Na temps, Nabino Obo Pesa Kabiso ya Kolanda chaîne Nabiso. Il y a famille Libota News, TV Balobi. Vraiment, ceux qui osent nouveau hein, sur notre chaîne, en famille Libota News TV. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. N'hésitez même pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications à chaque fois que Toko Tisseloko vraiment et comme yo balobi ici on travaille à vraiment Moussala les ali balobi famille Bota toujours en tout cas bambote na bino partout vous êtes famille Bota ba meilleur ve na bino nyoso ba meilleur ve na maman Belvi candidat patrona hein balobi vraiment Poutine de l'écriture azo pesa biso Moussala la famille. En tout cas, bande kolangai biso nyonso vraiment tozomona niveau maman Belvi azoko se pulmoner vraiment hein et azoko se pulmoner pour na ba film en tout cas ba bravo et belé na maman na biso maman Belvi Kandila patrona la famille balobi ni auto memeli bino na mokolo lelo et puis na bosa nte ko senga na biso so famille Bota tokende ko consommer film na biso na kati ya Belvi TV hein balobi vraiment film na biso ezoleka kitoko makasi yo nano occasion te ya kokota na film na biso en tout cas sala effort okota na kati ya film na biso soko koti eko sala bien parce que balobi Poutine ou rien. Maman Belvi azo pesa vraiment baleson na ba film azo sala ba film kitoko yango la vraiment eza raison on a la yeli ndeka bomoni titre na nga na yeli pena pona likambo bande konanga likambo par rapport à ba film maman Belvi par rapport à ba film pe ya batunduso bazo sala bandeko qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe et là on ezo leka na ba dire na bango oh lobama ki lobaki mikolo to leka sur les réseaux sociaux vraiment toyoka ki otokoka ko yoka mais pour le moment bandeko nanga la vérité quand on est sa cabine ici on travaille tozala kana pona ko ya ko loba blabla te mais plutôt lingara likambo eza clair et net tozala kana te likambo eza bongo te toyeko kumisa yango likambo eza nango soki mabe biso toyeko loba bola tozana na trésor pour la koloba vérité rien que la vérité tozana pour la komona likambo to moni to sepelisa batuté eza likambo mabe bon si valeur toyeko dénoncer yango donc nous sommes pour ça. Alors ceux qui vraiment osa nouveau la chaîne so koza na jamais dessus la famille elo koni vraiment na libili bomoni message nanga on a tché j'espère que bomoni message nanga message on a tché oyo photo on a tché bomoni yango bilongo pena bomoni yango penza j'espère que bomoni na sûr que bomoni et puis botangi malobani et lobami la peut-être boza ni na otanga ngo bien te zomona na écrit zomona vraiment bien te eza mikri mikie alors nga la ko limbolela bino pour na ko yebisa bino message nini ezala ki vraiment na kati ya ni na biso oyo et puis to ko décortiquer ensemble nga na bino toye ba vérité nini o ebimi o nga na solo bala bino lelo yo de la zo bala no sikoyo pour vous dire maman Belvi azo sala musala. Alors il y a eu des comparaisons il y a par-ci par-là bazo luka la façon nyonso mais Belvi azo sala musala na ye na ndenge sengeli balobi pema ba leçon morale o Belvi a tcheli biso ezo beta batebele leçon morale leçon morale et je vraiment si quand on peut beta batu bande kolanga leçon morale ba film la solution tu koleka leka et tindi batu basala makambo basali o na ekoloba lelo en tout cas basali yango pe puis ko sala yango likambo bosali o le pe bo vendre na bino kimi boye sur internet pour le conseil sur ba chantage c'est comme si vraiment mutu a mérité yango or que ce n'était pas ça bande kolanga boyoka la famille sans plus tarder to côté la solution eza nini non beta lisolo ya makambo ekomami awa oyo eza masolo oyo ebetamaki lisolo ya nazongi na mwa nsima moke makambo ya Karine Mokonzi alors mida asalaki mwa nini mpona koloba ke Noura bazalaki bena barando na nani biso soki Karine asimbi Belvi et asimbi ainsi là biso osimba Belvi donc on a temps osimba Karine te en tout cas effectuer nga na wala ko teza en passa bon siko na mituni nga moko siko demer tanga ki ko bosimbi demer poani fallait pe bosimba demer te bosimba ka Belvi donc pour vous dire que Karine de bobangi voilà vraiment ça ngo sir que bobangi Karine to longo siko la vidéo wana alors il y a un abakuka oh vraiment aza abakuka pe à sixir
oyo abimisaki vérité kana bacommentaire oyo esa abino bandeko na nga bacommentaire oyo makambo ebele ebimaka na bacommentaire makambo ebele ebima na bacommentaire yango to nyonso na esa famille libota to vraiment tozalaka prudent na bacommentaire parce que commentaire apamba moto akoki koya kosala yango vidéo par rapport ya oyo ezoleka na kati na bino ndeka bamonde olingi ezokendele ozomona alors faut tozala prudent na bacommentaire nini tozotya yango to nyonso naloba na bino likambo oyo nyonso olingi osala omoniki ya mabe ya ndeko na yo ya famille libota benga ye yebisa en privé kosala bien parce que commentaire oyo okoki kotya motu mpe asaleli yango vidéo ebendi mpe bato ozomona ndeti nga lelo naye kosala vidéo par rapport à commentaire oyo namoni alors commentaire ndeko na biso atya alobi nini bango makambo wana etali bango te bango makambo ya nani oyo baokipe Karine Mokonzi te alors bazokipe likambo na bango ya 100K oyo ya streaming option tote koyoka streaming et salirage sur les réseaux sociaux alors alobi bango bazokipe na bango 100K na bango oyo babeti na temps mokie babeti vraiment alors bazokipe yango na etali bango te puis ndeko asuki ka bongo te bandeko na nga bomoni na suka na se so vraiment bana misa komona bokomona alobi très bien alobi ke 100K la biso donc c'est gratuit c'était pas gratuit voilà donc alobi ezalaki gratuité donc pour que bakoma na niveau bakomi on ezalaki gratuité biso ba fan to la cible que toza fort to check imbo na biso un G pour na ebeta ninge ebeta ki wana donc je me suis dit oh parce que loko nyonso ba ki otele so ba chantage belé qui est star et boy donc ezalaki nde ya kofutela ngombongo oh efeki singanga moko na baki non il faut na ko partager ngo na ba oyanga famille bote to meka ko partager parce que tant ba ya ko tia ba bla na total sa bango ke to yebi déjà vérité bisika nini eloko na euti alors biso mama Belvi azo mérité Belvi a mérité ka ba trophée na mutu moko ta famille bota zwaka ake ko chambonga je aza atanga te to chambongo o biloko esa to chaka mbongo na ba matériel to chembongo ba matériel pour soutenir musala na ye to chembongo na biloko moko ezo ko préoccuper musala na biso ya Belvi TV ekende liboso ya biso famille bota to chambongo bongo to chambongo mobo to chembongo pour mokili mona et monique asali ma biloko malamu asali ba vieux belé mais en réalité gagner mbongo te parce que ba mbongo oyo bo futa kawana biso to yebi yango et puis ngala libanda mboka to yebi makamwana très bien même na YouTube okoki osala ngo même na YouTube sala maka ya kopesa ba mbongo ala mona mutu ba vieux belé mais ba vie wana belé wana ezaka juste pour ça la combo mais ekokoti c'est la mbongo te ekoti le mbongo te parce que tout le monde qui confront la biso moko o aloba kiki mura lobi ato sala mbongo tala mbongo ebele azokoti ça donc asali mbongo koleka donc azala mbongo azala ba millions pour vous dire que c'est archi faux ce sont des mensonges parce que oh ba futara mbongo pour que mutu azala ba millions de vues bongo ezalaka mbongo na YouTube ekota te eza juste que pour mutu a se faire voir que azana ba abonné belé azana ba biloko belé batu ba solliciter mais pour la cause mbongo fouté na compte YouTube lokuta ba YouTube a contaka ba vie wana to pe streaming ngo a compter ba vie wana te donc compter ba vie wana juste pour mutu a se faire voir voilà yango la famille na ki ko éclaircir bino donc tout tikara biso boy biso ko derrière pe ko to compter na so pe likamonte to beti to tchela ko kate poto na tana ngoti OK mais na eka ko éclaircir batu oyo peut-être ba mona ngo danger ba comprendre que ki danger ono batu msu ba mona ngo eza bongo te eza juste que ba fan ba sala mba ko tseki mbongo ba pesi kuna ya mais parce que boko zi mbongo bo lukata mbongo bo lukata bisika ya bien maman a répété na place ke bozo mbongo bochana nini kuna boluka sa musande ya kitoko parce que musande zoloba o mona mutu ba vie belende bino bo na streaming ba vie belé mais o mona musale ezate musala malonga batu bazomona ngo tsko batu bakomituna yongo batu banani batali ozomona et ça ka soni et bon to sala musala ton pe ba vie zo ma pe belé musala pe zo mona batu ba moni ki babi oui a mérité pesa azabe ndesi belle vite en azu ba trophée tout le monde a commenté que on sentit que peut-être babi non a mérité voilà donc biso to linga biloko mutazo mérité et no biloko mutafuté longo mbongo apesi longo mbongo pour que mokili mona
oh biso to se faire voir te oh biso to lingaka nini te tant bosala eloko ezani kimatalana bino mpe bose faire voir donc botikaka na bino koloba nde bolobaka wana yango omoni eloko avolonga no poti na biso moninga bazana komilongola yo moko bino to boloba na Belvia se faire voir Belvia asalaka balinga bamona ye azosala boyeboye siko ntongo ye pake kosala eloko wana asali ni mpo mokili mone non pour vous dire que motu nyonso na vie alukaka intérêt mutu moko te azanga ose eloko mo aluka intérêt na te lokuta tout le monde tant azosala eloko naza na objectif na ye aza na chaîne na ye aza na nini intérêt moko quelqu'un ke eza wana na kati alors tant bolobaki Belvia aza moto ya intérêt donc bino mpe boza moto ya intérêt donc moto aza pamba aza te alors moto aza moto ya vision oyo aza vraiment na bavision ebele il faut kaka yeba kosoigne na bato azotravaille na bango po ntongo ozosoigne travail no mpe ezomata likolo na puiske bozwa mbongo wana bopesaka bastream hier vaut mieux kutu bolukele bacomédien bien bapesa bambongo vraiment ya bie bamatch ata niveau ya mbongo bacomédien baya epermettre mosala emata asala mosala kitoko na place ke kopesa na streaming wana mokili emoni wi abeti nini me aganyela yango ata mbongo te pour gagner la mbongo te ezaka ba vie mo ba moni même mbongo akoganyela ngo te yango omoni pe fallait que kosala na streaming parce que na YouTube ngo simba te ngo ko sopa ye omoni na YouTube ngo sopa yango ekenda kika kuna po kuna tema ba yibiso koto to yebi na biso batu koto ba kipana ba ngo te ba congolais alors ba kimeli kuna pour dire que oh non ava top na ba nani lo kuta ya parce que comme banani wana bacteur actrice wana obo benga ba Nigeria banani mana obo comparer que na ye ba pesa mbongo te bango bazo mériter bazo coach bango ngobongo nde Belvia bazo mériter ba trophée na ye alors ya bino eza bo pesi mbongo oui c'est vrai bacteur actrice anta ba mona ki mutu bo izaka ngo pena bongo mais a mérité en ôté et ça y a folie tu ka ko bimisa balobi nonanef ya moyibi un jour et ça kanzambe tant bossa ki likambo sa ki en secret non mais moko kaka akokita bimisi ya kanza ki ko bimisa bongo et ça le quoi le coup etanga bimisi bongo ninga ko bibo to chaki mbongo biso debi ko sala star na biso ya kanza ki ngo eza ba valeur sala star na ba biloko mususu sala star na makabebele ko produire musala na ye ko pesa musala avantage mais na obilo bo sali wana quelque part eza pe soni parce que e bonga katon bozo sala pe bon muto sa musala kitoko o senti pas que musala pe zo salama bat bolle la ba filmer les films kitoko bon mon pas que oui a mérité mais bien ce que muto zo mérité te na ba film ko boiter à jeter mais beaucoup ko c'est loka bon ezo yeba directement qu'ils a tricage ozomona ba biloko bon to bo sala on faut ko za sage tant ozo sala on yebi que te asala ka période de ba vie et puis ba film pe za kitoko soto chango e ko yeba la te ko reverser te ozomona ce ko tala ndenge ebimi na poisa yo quand tu le quoi les tout ton type commentaire voilà et le coup mais te comprendre que ce que botika na nous ba chantage belé au coutou la streaming bino ba ko ka yango te ya et là bo fouti le nombo famille bota siko elinga ba je wana te famille bota vraiment et ça la ba bloka buzo ba te hein to ko zambo na biso to ebi ke mbongo to ko dize pour produire lo mo be pour la musala et kende liboso pour musala mo jesu tonga zo mona awo se pela musala Belvia et non que musala Belvia zo mona na misute ale to ke kapo avantage ce qui ndere ezaka biso te pour vous dire que Belvia azaka na temps na te ko se faire voir awo lingande ko pesa message na peuple batu ba comprendre makamba mabe ezo sala na mokili batu ba tika c'est ça mais ko se faire voir azala kuneti omoni ce ko bino bolo ba Belvia se faire voir oh ya sali yende zo ko se faire voir star e bonga ba découvrir yo pa batu et là te que yo moko banda ko luka yango ya ko luka pardon aussi ça ouais bon si ça m'a crasse mais derrière si bientôt na mona qui commentaire on a c'est kinga monga bu oh et ça kinde bongo oh tonton na ki ko boka la biso kuna boka lobby ok avec nous bo senti mbongo bo senti bo pesi kuna et apporter les côté alors botika ba vanta boyo sur les réseaux sociaux botikenda sala musala bozo ko encourager te bo encourager na ba matériel na ba bloc comme tout na ko foot ba comédien bien ba ya ba zonga basala musala sila et kende liboso wana ndeko sala bien mais oh bo sala wana bozo sala tika avancer
Vous avez avancé, bande kobi bon mon loku même loku moko ya mabe ya kitoko te. Voilà la famille on kana qui éclaircir batou pour les loso toyo qui en tout cas to yeba déjà que ben c'est qui sont déjà voilà na tiki bino to consommer film la c'est pas belle vie en tout cas.